bien. Si bino TikTok to comprendre ba tout TikTok ezo pesa batu mingi monopole. Ya kwa ko monkaka batu ba respect awa na TikTok. Yo bo luka ni. Bo luka visibilité. Na ba live bo sala bo sana bo tondisa batu, bo tondisa version bo eko bo gagner à tel loro te bo zwa tel loro te. Donc na TikTok batu tout ba ko ba impoli. Nanga pesi no monopole wana ya ko finga ko monkaka batu ba respect na public. Moi so avec kitoko boy mama lia. Moi sa longa boy poza la ndenge nini. Wa vanda na libala na Koffi Olomide pendant 25 ans. Bino msu bozana ba célibataire. Bozana ni basi na bandaku, bozana ni mibali na ndaku, mais bozana ko finga muto a supporter Koffi Olomide. Nana yebite ke Koffi Olomide azaka insupportable. Na yebi angote. Butala mwasi ninga tele, mi mwasi ninga buwaka, mi mwasi elengi, mwasi gu. Koffi Olomide osa la dépression. Vina so mopa o mokonja osa la dépression. Butala misu lelo ndenge eko vimba. Misu evimbi nfe mopa eko lela mwana na public. Mama lia fana o. Osa pena bebe. Oko zwa kutu susuku ya mieux ako respecter yo. Okanga kutu motema pendant 25 ans vandala motloko la Koffi Olomide o ata insupportable. Moi, ça bébé. Franchement, tu es trop belle, la maman de Dudiston. Tu es trop belle. Je te kiffe.